HP Media. Misala molili donc kola iseki bamuke ni loba na ngai ko melibino songona botika misala molili. Je m'adresse à tous les sorciers, je m'adresse à tous les féticheurs, je m'adresse à tous les magiciens. Cessez de faire le mal, pratiquez-vous à faire le bien. Jésus-Christ revient et bientôt. Sauve-toi pour ta vie. Le salaire du péché, c'est la mort. HP Media. Sauve-toi pour ta vie. Je peux pratiquer ce que vous avez écouté, ce que vous avez entendu, ce que vous avez entendu. Parce que nous sommes sauvés pour sauver d'autres personnes. Enseignés pour enseigner les autres. Nous sommes bénis pour bénir d'autres gens. Yo c'est pas moi mais pas mon banal bazolia. Yo ça ya otea mama tea mona na otea na quartier na yo. Yo c'est ofunga ko mata nana zo mata pene na yo afandi na yi. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Voilà, merci, gloire à Dieu. Je vous salue tout le peuple de Dieu dans les noms glorieux de Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, évangéliste David Loubata, messager de la bonne nouvelle. Yéyo Kambi, cité de David. Où est l'avenue travail du 79, quartier 5, Mapela, na commune Yamasina. Na lengi sous le nom to solo la moke na baike bandeko bazolanda biso na etando tona. Nzela quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu est esprit et vie. Je le répète que l'évangile c'est la puissance du salut de quiconque croit. Nazali kobandela koyebisa responsable moko azolanda biso soki olingaka mingi koyoka maloba na Nzambe po otambola na droiture kabela biso litoi ya bénéficier de message oyo Nzambe pesi biso na tongo lelo. Mais avant toute chose, to sambela totika ebandeli maloba na biso to émission na biso na maboko ya Nzambe balandi bakolanda yango maloba to koyoka emema boyambi pe repentance. Soki prière ezali bakuto mutu zolanda biso okitisi légèrement mutu na se to bondeli. Mosanto alola tata na kolesu masia créateur du ciel et de la terre. Les saintes écritures déclarent: tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortira de la bouche de Dieu. Parlez-nous, Dieu de gloire, à travers ton serviteur. Le lobanaye de maboyambi de repentance. Na koisi mangwenze nyoso tu ya diabulu. Oyezo tato la kombo na yote liboso a présence à bana bazolanda biso. Oyano surtout ya distraction. Il y a oubli, il y a un dérangement, il y a un voyage de pensée, il y a un musique dans le nom de Jésus-Christ. Base à la connecter dans la présence du Saint-Esprit, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimés. Le lot de sur la moquée à ce qui concerne la bonne nouvelle. Toujours la moquée de l'eau, les capitalistes sont malades. Vous savez, aujourd'hui, l'évangile est mal proclamé dans la RD Congo en général. Le la traduction, il y a côté, il y a bonne nouvelle. Le lengue, il y a des démons, il y a des femmes de nuit, le lengue, il y a des milimo mabe, mais Christ, il y a des milimo mabe, kati ya batote. Na nina formula Yesu Kristo atopesa biso ndingi ça même dans Marc 16 15e verset alobi d'aller partout dans le monde de proclamer la bonne nouvelle. La Bible n'a pas dit que d'aller partout dans le monde de fête nos églises ou de yakopesa batu kobanga na kati na mateya na bilota bozoke ngoteya non mais alobi d'aller partout dans le monde de proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Qu'est-ce qu'est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est
ils ont ma foute à chachachaté. Ils ont été mis en mouchoirité. Ils ont chapelleté. Bonne nouvelle, ils ont uniforme à l'ingoma ma pessioté. Mais la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Sa naissance, sa mort et sa résurrection. Sur réellement, on doit comprendre. Ma gambo misa ton avis naïe, ne à cause de sali total na bon moïnaïe. Parce que bonne nouvelle les a Jésus. Lisez bien la Bible. Partout bateau bakutana kana nkolo Yesu. Batika la le lengi mon côté. Mais bon moïna bango comment qui transformé. Donc on peut son exemple misa to pona ngonga na itando. Yesu ali abiso ngonga sengini penda to le makambo pe mingi. Mais to kotali sabana na nzambe o ezali essentiel te ba verset clé. Dans Actes des Apôtres chapitre 9 verset 1 à 10, toujours quand il de comment on a eu Saul, Azalaki criminel, un grand destructeur, que tu es égorgé, qui a un faux témoignage. Mais Saul Nanzela ya Damaseke, Bible lobi a koutana ki na maya lusakumuna te, a koutana ki na loboko a pasteur, a koutana ki na huile d'olive te, mais a koutana ki na Christ et Jésus, c'est lui qui est la bonne nouvelle. Yesu ayebisi Saul, pour nani nous autres nisangai, pende kwa tele natali, ayoki mongo mwa mutezo bima me mutazo mona nate, pe atuni yo autres nisanga na otungisa yo nani nangai. Yesu alobi ezanga Yesu nzambe na yo, montoza kotungisa. Bible langue lobi sur les champs et dans l'immédiat. De quoi quoi qui par terre, lisez bien la Bible. Misoraye botaki bekai, azana ko ko mona sunzela te. Mais Bible lobi nzamba solo na kina sacrificateur boko. Comme on a Ananias, habité dans l'anzélé Adama, au moment où on a montré comment on a Sol, pas pour les mafouta déclarer Maloba, à comme Sandanga. Sol a yé, à l'oué Sol, a commis apôtre Paul, à quel côté à peuple à Corinthe, c'est pas tel allié, pas frère yo côté à biso Yesu terre. Azoé dit c'est bon, on a 2 Corinthiens, chapitre 5 verset 17. Alors dit en sorte, si quelqu'un est en Christ, il est devenir une nouvelle créature. La Bible n'a pas dit que si quelqu'un est l'homme de l'Usakumuna, la Bible n'a pas dit que si quelqu'un est en Christ, Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La Bible dit que ceux qui montent dans un titre académique, la Sikalati Alliance, comme une nouvelle créature. Non, si quelqu'un est en Christ, et Christ c'est la parole. Si quelqu'un marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est celui-là qui a comme une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses en lui sont devenues nouvelles. Il y a contrôlé un peu ta vie. Est-ce que vous avez déjà reçu Jésus dans votre vie? Parce que Moutoya Yambi Yesu, identité n'a fait comment transformer tout dans la Bible. Luc chapitre 19 verset 1er. Au moment de la Bible, sur le baquet motomoko, comme on est là qui pèse acheter, Moulé, Mampa, Kwabatonanko, Ayoka qui combo ya Yesu ya Nazareth, mais possède à acheter, et c'est là qui a coûté à Yesu, mais qui m'a coussé naïe, et permettra qu'il était comme Yesu. Bible le dit, Zaché, avec ma coquille, il y a besoin même une parce que c'était un homme riche. Aviane na moni Yesu te na zongi na parler na olia na rumela mais Yesu comme les gars mais non à se déranger qui na moral na yeke Yesu mabikisaka fona mona ye abikisa ba doningi nini pour ça qui na volonté ko luka Yesu Bible lobi akene ko matana nzeta sikomo tangwa matina nzete o Bible lobi azala qui na likanisi ke ko mona Yesu na musika mais Yesu akoma ki pene na ye alors il dit hors toi descends aujourd'hui je demeure dans ta maison. Bible le dit le bico côté qui n'a ndako ya Zaché. Alors qui n'a combat Zaché a combat qui fils d'Abraham. Pourquoi on combat fils d'Abraham? Pour azokuta na bonne nouvelle où est Christ et Jésus. Ça on m'a dit ka moto ndengi azala kité. Dans la passage na la bomisa qui n'a pas ça on a tongwa lelo. Nde yango la lingi na pesa yo 3e verset nanga où ils font le message sur la bonne nouvelle. Mon candidat dans Jean chapitre 4 verset 7. Histoire qui tombe aux awan. Dans ce moment, Yesu Christ, ayoki nzala, yebisi ba yekoli na ye, bo déplacer au keloko na bilo ya kolia. Quand ba yekoli bakei, batika ki Yesu na appui ya libulu ya mai ya Jacob. O yatikela ki mwana na ye Joseph. Et ba Samaritain nyonso tu bazala kwa kokoma wana, kotoka mai na libulu wana ya Jacob, atikela ki Joseph. Mais tant moi si moi va kotoka mai nesika oyo, akutana ki na Yesu Kristo ya Nazareth. Yesu totala ye moi soit de kotoka mai, Yesu ayibisa bi femme, donne-moi à boire. Moi soit allé Yesu bi papa, tonalité na Yesu funda.
que biso na bino toloba na kate bino za ba Yuda biso to ba Samaria jamais na ko so mai na biso yaya bisaleli oyo jusqu'à présent etikala na mitwa ba tebele ba koma ba fanatique mangomba na église neo na ko subisa mo église pe valongo te na mo église pe valongo na ko se réveiller na église réveil na ko se église catholique ti mama église no so tana ba komo na tangia batam pasenga na kombo Yesu basambela ka Yesu Yesu atimi biso to kabona te na kombo na biso oyo so to lobi to tala malamu nombre ba to so sambela Yesu na kombo so to lobi to lata bizale ya Yesu est-ce que kombo vous appelez na posa papa tiseke na nyoko manena zo nyoko kombo ko nyoko bale wana mokonza mboka so faire souffrir après cette lettre oyo baboyi pourquoi batama be batonde belé makambo zo simbate mokonza mboka komene na suka pour parce que batu nyoso tu onzambe kati na bambo et ça de sous-souté parce qu'on monte dans l'ignorance parce que ça comme malamu te ami malamu te na kati ya Congo mainde te ami mafuta mouchoir traduction et te ami boya nyamalo wala mapapa kata ko votika mandefu et bi saka bato te biloko wana et ko tisaka bato lola te et kangola ka bato te bien aimé c'est la parole de Dieu qui sanctifie c'est la parole de Dieu qui guérit c'est la parole de Dieu qui bénit na termina yebisa ndoko moko na tongo la peste information vraie pour information céleste pour la termina na yebisa yo sauve-toi pour ta vie yo kasa mo malam on peut pratiquer ce que vous avez écouté ce que vous entendez ce que vous ozo yo kala matoi na yo ekota te ko bima mais ekota ko efana na motema na yo ba pagano basa tout autour na yo ba bimina nkolo Yesu na nzela na yo parce que nous sommes sauvés pour sauver d'autres personnes enseigner pour enseigner les autres nous sommes bénis pour bénir d'autres gens yo za ko pa mo meni ba mo na bazolia yo za ya ko te ma mater no na te ma na quartier na yo yo za ko funga ko mata na zo mata pene na yo afandi na ye azate olata motema moko ya mabe bate au traduction avant kabela moto il faut l'état d'âme na ye il y a quelle sorte des enseignements te ma beaucoup moto zo mon aveugle na balabala pour kabela aveugle 200 francs abe avant kabela il faut l'état d'âme na ye mais azola ka sauver tu mais au tapoto ba madame Jacqueline na tina poto bate na niveau ballon moto zo ke to mon envie la miso bata bibota la sauver tout moi ezana na mai nango na somba mo pona la de blandi tana ko eza bien azo pona bilamba tombola sa contrôle azo yebe tata na mindele bala to na poto ta tunité ba malele azo li azo tunate ba mesha kabela to tana mutu azo tunité dama ba mindele bakata mo na poto te pona masumu ele kai bam mais na ndeko na ye congolais pour appeler lipalia azo ki tata c'est déplorable dans notre pays baloka ka mutu azakati na Yesu te batusha ka bomo ya mutu azana Yesu te Bible lobi oye simba mina loboko tate ya mobali moboto laza te sur les mots simba mi pa na Yesu bando ki bakoza na quartier fandi Bible zoloba ils te feront la guerre mais ils te vaincront pas bakoya nzela moko nde bakopanza na nzela samu bakopanza na nzela samu te polati sudana pembe na bakuluze ndele bakopanza na nzela samu te pokati kolokolo simbi nzete mais bakopanza na nzela samu soki kati na yo sana Yesu. Contrôler, frère. Tu peux tromper les gens. Et toi, tu es chrétien, mais tu ne peux jamais tromper ta conscience. Et le Saint-Esprit. Moi, je vais répondre à ABC. Hier, j'ai vu dans le son maïté. Aujourd'hui, ils allaient dans les années à Congo. Bandi maso et bakoza la fanatique à pasteur mais non il y a ça malade. Au moins dans Christ pas kuti place pour bazo tia ça malade. Bazo critiquer l'évangile mais un chrétien c'est bafouiller à continuer na kata ligne. Abani ko critiquer l'évangile. Papa, tu kana sunayo. Galates 6 7 ko échapper mon tout. Et le verset que non mais aura semé. On le dit le côté papa. Ça je te dis on le dit là j'ai ça Jésus. On le dit le côté sur le but avant Jacob azalanga Nazareth. Joseph wana te nazo tanga ne Jacob tata na yeye nguso Joseph akufa mubangi mais tata na yafazala ngana zalaki te oyo kutana Joseph akufa yo ye ngana zakaka mwana mwasi epesi vertige abibe comment âge ya garçon na âge ya Joseph na papa ya Joseph Jacob mais mutu akoza na problème mutu abandi ko eno lekela ye azalaki ndenge nini abibo ça va cette fois-ci non sukisa ye yeso ngo abipesa na manyo na mona mela Yesu akanzaki Yesu akotokele mai na libula Jacob Yesu alobide kende ko bengela na mobali na yo osabi papa na mobali te Yesu alobide solo ko mobali ozana za mobali mitano paza mobali na yo te elekela mwasi oyo tanga Bible bien akutana kina sango malamu ezala kikolo Yesu atikala ki mwasi ya ndumba te mais asoka Samarie messagère de la bonne nouvelle atika elokwa mai na libula Jacob atika mai ya Jacob mais asoka na triche na mutu na ye oezela ki sango malamu eza Yesu Kristo
apoti mama apoti na Samarie na yebisi peuple ya Samarie bondimela ngai na kutani na Mesia mwana na Nzambe na bomoi. Yaya soki moto akutani na Yesu akotikala ndumba te, akotikala ndoki te, akotikala escroc te, akotikala na kati na vie ya désordre te. Contrôler un peu ta vie. Ozo beta to ke yo sambela quand même izale ba sambeli côté na yo ezate na quartier no mutandimela ka Nzambe na nzela na yo ezate na société ozo sala mutandimela Yesu na nzela na ezate orto biki po bato musuba bika na nzela na yo bato bakobika na comportement tika mwibi frère tika escroquerie longo na ki vantardiste tika vie ya désordre basi ya bato mibali ya bato tika. Je viens de parler tout de suite même dans la émission tu vois qui nous a kilo za la théorie au kufa na maladie kilo na hémorroïde. Le péché a la conséquence frère. Où ça Superman il me côté otika kama sina ndako mais soko bibi na balabala obose ni kobala na balabala miso ko bino kola mapaka paka vandela tele zoka pour mbebe na salon on a mwana bata mokia leki o petio za na bassin muswazo ngaboye o mwana zokola bien so yebisa biso o yoza na ndako tika na ndako akola mabe o yaza na mwaza sa kombi to koleze kateli plateau ba bassin on a balabala yozo lula et aux envoûté frère on minimum mabe tia na peso a principe o yebi lisumu on Nzamba telemelaka pe diabula bibiselaka mo maseke pona ko bebisa beto na bana na Nzamba eze kobo Bible fait que mon tonton 500 nzoto na ndoki azokoma ndoki frère. Regardez ce que je viens de vous dire maintenant. Écoutez, nangina kisoma comme ça très sérieux. Là na très bien. Aux ce moment me comme niyo. Et loko bengana dans na Ève na jardin d'Éden eze kobo. Et loko s'il sa force à Samson eze kobo. Ndima on a dit frère. Et loko bengana David na présence en Nzambe za kwa côté na mosa soldat na yeri. Amona makila. Ya soldat ne pas lui na mwasi na ye. Nzamba tombokela ya tindela prophète Nathan et kobo. Ce qui Sarah Esther plutôt azalaki na vie ko lisa na sala ki ndumba na suma no na ngaki na ndoche ana vie a pasi no na ko souffrir ten na mwasi mo la ngambizo bate ko Esther asala ki ndumba même ko na benga basi basala azali test ya na participer de pas dans la virginité mais abatela ki virginité na ye aboya ki vie et kobo moko l'examen ya ki élévation so ki et loke bengana ouais ezali lipamboli likake bengana lipambolo plutôt na nzoto ya Joseph ezalaki vie ekobo soki Joseph asangisaki nzoto na mwasi ya Potifar catégoriquement vie na linga kozala étouffé mais Joseph akima ekobo abima premier ministre na kati Égypte premier ministre Bible dit vous devez résister au diable mais fuyez l'impudicité. C'est un conseil que je te donne frère. Tant que messager de la bonne nouvelle, retenez ce qui est bon dans la vie, rejetez ce qui est mauvais. Qui nous met qui nous est à la carte frère, au coup de malade qui nous est hémorroïde. Tambola aliment, Luka présence en Zambé accompagne Kayo. Tambola n'est Nzamba lingi. Tika vie à désordre. Le monde a katina vie à botutu. Nzambé a Bible à Bozangate, au Pesa yo ezali posa ya motema na yo. C'est ça l'exhortation pour la télévision na tomwa lelo na meka ko yebisa baike bazola na biso na nzela ya tango ona na biso sama mala mezotelama partout en la République démocratique du Congo oya zoteya yo c'est votre évangéliste David Lubata Lukwela messager de la bonne nouvelle mon cambia cité de David oya zomi na venu travail numéro 79 quartier 5 m'appelle dans la commune de Massina. Landana mara mon frère to comme na clôture pour aussi ça nous comme on a souvent to négocier mais là il s'amona na Nzambe loko moko. Sango malamu etika ka moto mabete mais sango malamu ekomisaka moto malamu. Mama non mafanya na so ba bengo na téléphone ki ndeko ya kufeza sango mabe. So ba bengo na téléphone siko ke mwana wa taina sema boti bana mabasa o mona mosa malamu mais na ba sango nyoso ko yoka na vie na yo ezala sango moko te kokani na ya Yesu Kristo. Nazoya bisa yo ke ndimela Yesu Kristo azala na trois positions na vie na yo azala nkolo mokonzi pe mobikisi ya vie na yo soki Yesu azali nkolo na yo mokolo eloko ayebi valeur eloko na ye akopesa valeur. La deuxième de ces choses ndimela nkolo Yesu na vie na yo azala mokonzi kati na yo akopesa injection awa yo kokota awa yo kokota te oyo yo kosala oyo yo kosala te parce que akomi mokonzi kati na yo na sokanda kozala mobikisi mais là bato bazoluka Yesu azala mobikisi na komi nkolo mokonzi kati na bango te. Comprenez un peu ta vie frère ozotambusa vie na yo lolenge kani masumo ozosala frère eza na conséquence
Bible dit, celui qui pratique le péché est esclave du péché. Venez en Jésus, frère. Acceptez Jésus dans votre vie. Qui a un je suis trop jeune. Non, non, c'est pourquoi. On a pour madame de Gomone, Congolais, je suis pas fondé. On a un système, on a pas passé dans la jeunesse, on a passé sur mon beaucoup de bien. Oui. Moi, on a bandé 18 fois. Tout le monde n'a pas passé, on a oui, on a passé. Dans un biseau, on a ça parce qu'ils appellent. Pas comme ma capacité, mais pas beaucoup de mac. Pas comme ma condité, mais pas beaucoup de mac. Oh, yo, ça n'a mot, et ça a eu. On a un conseil, le moins la vie, vous ma frère. Qui a un peu de la liberté. Parce que vous avez des âmes, ah, faut pasteur, mais va aventurier. Yo, vous avez un âme, va aventurier. N'a comment ça va comme il a beau frère, pourquoi? N'a pas comme il a semé qui pour la nuit. Pas comme il a beau frère, tu as la soumayo. N'a pas semé qui pour qu'il en a eu. Sa colère est là, mais il est riche à monter là en colère. Mais vous pouvez un conseil, frère, le moins la vie à l'otoko. Tikabangi, le moins la vie à Milangwa, zonge la Yesu dans la conscience. Qui a un peu de la libambolité? Et vous avez la bénédiction. On vous demande la prêtre de Rigosina. Il y a deux fois qui ont dit il y a la prêtre. Non, on dit que la prêtre. So ma caille sur le bisoté. Parce que le monde a comme Patrick, au commis des Panama, au commis Yankee, au trésor, au commis Trésor, chanteur a commis El Chanto, Bibicha a commis BBC, Picho a commis Pichen Mongemba, Jafra Kofere Modogo, do commis Yankee. Makaye sur le bisayo, voilà notre frère et Matthieu Tina cerveau. Vrai Yankouza l'équipe à Yankenyon c'est Jésus. A Koutani na Saul, a commissaire Paul, a Koutani na Zaché, a commissaire fils d'Abraham, a Koutani na femme samaritaine, a commissaire messagère de la bonne nouvelle. So Koutani na Yesu, a Koutika la ndenge azalaki tes frères. Totika ressemble à l'aventure. Pas gymnastique, l'équipe mini na Congo, n'a qu'à veiller, tomati ngomba, n'a qu'à retraite, mais ça les ont changé. Ozo les misa bat bafani na lopango na bino ko sambela Yesu. Ozo les misa bat bafani na ndako na ko sambela Yesu. Ozo les misa bat bazo stanga na université na société ko sambela Yesu parce que tozali ndako etomami nikola ngomba. On ne soit pas là la biso. So bouger ba ya kalenda kwangu. Parce que bizali na biso dali mwinda. Mais yo zo bima kitamba na motu, chapelle na misapi. Kovoka ta kotiki mandefu musu na taboli ya kate. Même ibali ya bato ba rendez-vous zo tikate pour la masel. Mon Christ on a bandeli ko yebisa yo azana droit kokota libala ya deuxième biroté. Oza envoûté. Osana milimo mando pa pasteur tiko lo ba boye bon roi Salomon azali na basi boni likango zo zo troisième bureau za roi mbogani mbujima isa royo kana ngi komi royo totika totol ba kongo komi royo. Jésus-Christ nous a dit que soyez mes imitateurs. Nous devons imiter Jésus-Christ dans sa parole. La parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. La Bible n'a pas dit qu'il s'attachera de sa femme. Ah, c'est au singulier, c'est au pluriel. Bah, le dit que les quatre deviendront une seule chair, le deux. Il y a un troisième, deuxième bureau, il y a des gens qui n'ont pas dit parce qu'il n'a pas dit à Dababinissa, elle m'a dans un moko. Aujourd'hui, on a dérangé le couple là-bas. On a le consommé, il y a mis ça à Bolivie. On s'en foutait, ma sœur. On s'en foutait. Na telemina yebiso ko toko la ningao tanga motema banga nzambe nzambe opeso libala libala zelo ko mutoko luka na prière te libala zelo ka ndumu ndako ekoti na ba jeune te on a koti na mabonde mikolo ko na luka passeport ba paga de bele ba so voyager ko akele ba poto ba paga na sambe la ku de grand monge miss na nganda ve jor mazo mila ba nua ba nini ata mon avis des ordres assemble la kate mo ba passeport ne bimina visa la mbwa ke boyo ko ta retraite ni no te biso ba na nzambe ba kunisa biso mingi non frère. Alors, on va voyager dans la prière. Et l'autre aussi dans la prière, on a dit sur Matthieu 6. Jésus a dit quand vous priez, dites à l'Éternel que ta volonté soit faite. Donne-nous les paix quotidiennes. Pardonne nos offenses. Mais vous allez imiter la Christ. Qu'est-ce que vous êtes en train de demander à Dieu? On est incapable de saluer ça. Avez cherché premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Et les restes, dans les restes, ils ont on dit premièrement, les restes, on voyage, c'est ça les restes. Les restes, on les a aussi en coloqué. Mais l'homme n'est pas en colo. Et ça, on a beaucoup de colo. Et beaucoup de colo, ils ont dit Jésus Christ.
Et pour la cause de Yesu Christ, comme on a dit, il faut que sango malamu ya Yesu. Kobotama na Yesu, kufa na Yesu, pe ici kwa na ye. Et bien regarder les acquis de la croix. Misale salama ki na Golgotha, et ya ki po biso to somba, biso bato na masumu. Tanga Bible malamu, kobotama ya Yesu tanga botami, sango komelaka bato ya mabe. Et comme on a chrétien, tu vas dire que ça me l'a docteur de la loi comme il a été. Ça me banne comme il a bastologue, comme il a dit, bateau basé qui va féticher. Bah mange on nous avant dit le bique. Bah on va dire que ça me va là, on va golanda monzoto. Au moins on va aller battre misala molini. Donc on a eu ce qui va manquer. Ni lo balanga comme les bino sont dans boutique à misala molini. Je m'adresse à tous les sorciers. Je m'adresse à tous les féticheurs. Je m'adresse à tous les magiciens. Cessez de faire le mal. Pratiquez-vous à faire les bien. Jésus-Christ revient et bientôt. Sauve-toi pour ta vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais un don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, et celle espoir. C'est votre humble serviteur évangéliste David de Lubatalukwela. Ça fait déjà 25 minutes. Et tu as plus ou moins 5 minutes. Tu peux communiquer les choses nécessaires. Pour les aller dans la émission, il y a une émission d'état de l'Ike. Ce qu'on a il y a Singato, Kobenga Biso, contacter Biso, on a Biso et Longo. Numéro de Biso téléphone, il y a ouvert à tout le temps. Tous les deux numéros, il y a des bosses 082 665 20 95. Je le répète, 082 665 20 95. La deuxième numéro est 0900 27 86 01. Je le répète, 0900 27 86 01. Que le Tout-Puissant vous bénisse. C'est votre évangéliste David de Lubatalukwela, fils de l'apôtre Tambulukoki Ignace Abraham Néhémie de l'église du Saint-Esprit au Congo. Papa a 24 mois, il y a séminaire, aussi le 14 juin 2020 et aussi le 14 juin 2022. Alors on a venu Tambulukoki numéro 56, na commune Yangaba na avenue Tambulukoki ex-Kayemba. Et si Kaboussal Salama, Jésus-Christ, il est notre rédaction. L'andana très bien étant nos frères. Yomoto sepela kaming, kosali nanzambe koluka crème tanzambe pe sali total. Banganzambe, persévérer. Reste toujours à ta place et tu verras la gloire de Dieu. Cause à la paniquer. Pas cause de son bimuta cause bilote que pour qu'on s'aille coller quoi kuna eza le coquin de thé pour qu'on s'aille coller ça katina dino. Nous avons venu travail numéro 79 partie 5 m'appelle la commune ya Massina. Nous avons une grande veillée de prière et le 30 avril 2021 vendredi de 20h à l'aube de parler Jésus-Christ, il est notre rédaction. Et tel nabiso et papa pesibiso nyonso tout ça pour la milulu et nazo di makenzambe oyo a inspiré biso message oyo akopambola omona force à Saint-Esprit et nguya molimo santo na bombo ina yo na pamboli wezeni mama ya botinga mama Maria Longisi alipai na pamboli grand frère Dieveta sese na pamboli papa na ngai Charlie oyo apesi biso ningisa ozo opportunité bomona biso boye nzambe na pambolo papa yo na libota mobimba faveur ya nzambe pe ya bato e accompagnon ngama ingeti nzama pambola yo na pambola mutu nyonso to azola na biso de tando petite sœur na ngai Rebecca Eve Oliane Rebecca Marthe pe Daniel nzama pambola mutu nyonso tout mon bébé Stéphie nzama pambola mutu nyonso to ala biso par la faveur du Saint-Esprit. Sans plus tarder tolingi to bonde la stambo ko na tolo na zo bonde na sala na yo prière ya clôture pe ya bénédiction. Très simple. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, il est écrit, l'onction se communique, la grâce aussi ça se communique. Na communiqué bango crainte na yo obéissance vie de prière. Changement de côté la bomo ina bango pour bato nyonso bakutana ki na sango malamu. Batikala ki ndenge bazala kité. Bakoma ki malamu. Komisa bango malamu. Longo na maladie na nzoto na bango. Longo na difficulté bitumbe koti na kata mabala na bango. Tcha kimia. Molimo ya mabeza na kati na couple oyo eza silence. Molimo ya impudicité, moya nyonso tu ya mensonge,
miango nyonso to Satan ngaka semer ya désordre na kati ya couple oyo, na kati na famille oyo, na kati na etonga oyo, na kati na bana na yo nyonso bazolanda biso. To bebisi misala nyonso ya Satana na telo biko na kati na moko pe mosusu. Babika faveur no nzambe pe ya bato. Pambola mutu nyonso tu alandi biso na kati na etando oyo bakokuta na biso na occasion. Alandi biso kolo tika ete faveur na yo et accompagner ye na libota na ye. Pambola mutu nyonso ya biso na nzela ye etando ike et pambola mosali no évangéliste David et Rock oyo azana biso toujours na kati na etando. Otalisaka biso monene na yo, sunga biso bika bolamu na yo na kombo na Yesu Kristo. Ngai na basanto to bondeli pe biso tolobi. Amen. Nzambe na David apambola bino na kombo na Yesu. Ciao. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.